Bakaresara dictateur, un dictateur ne change pas. C'est-à-dire, M. Kabila na babilo kwa zolinga consommer fatigue temps pour peuple à mon akazo sale le côté biso bazaï des pes mili moitié de cet ennemi. Non aux anciennes figures corrompues. Non nao babengi koumisa gouvernement. Tous exiger gouvernement dans l'immédiat. Parce que trop c'est trop. Bazo bloqué babilo kowana bazo ya kolinga bacha batumoko oyo baza ba criminel baza Tambo Mwamba 1998 a bombardé avion. Tambo Mwamba wana bazolinga bacha pe bacha na boshab mutabaka mona sam. Biso togotika la kondi mangoti. Le président Théo Utikoloba. Makambutu a lobby. Et ça va information ya solo. Et ça va mensonge te. To va formol. Bo beteye na maboko s'il vous plaît. Mabele lisa. Nga nazali o babengi supervi spécialiste ya o babengi réarmement moral. Il y a un problème ici en République démocratique du Congo. Le problème en question est de M. Kabila. Kabila est le Satan du Congo. Et ça va être. Comment il y a président de la République était? Les Rosalaka président, Ozwaba Iranium. Au bombango na ba cash moko boye na ba sama buluso ya ba dala wese obimisi yango okeko tekango na Iran makambu oyo ndezo sala ete ba américain bakoka koloba po ba soutenir gouvernement na biso à 400%. Il faut bazwa mutu ya Kabila. Lelo na uti kokutana na politicien moya munene autaki kasho to sololi na ye a huis clos makambo eza par rapport na situation politique ya mboka combattant oyo eza parlement debout IDPS viva le parlement debout. Il faut fonctionner na ndenge nango na autonomie nango eza ndenge basala kango et pas docteur Etienne Tshisekedi bobetele maboko atakufa. Allez. ANC babandai ko négocier mais ba combattant ANC babandaki ko frapper na minute oyo FCC balakisi mauvaise foi même na bana na bango moko ba cousin na bango moko ba baati baza ba gourmand biso balakisaki biso mauvaise foi na compte ya alliance oyo tosalaki na bango coalition soki yo zwi gouverneur il faut que la ngata vice-gouverneur balinga kotika te lelo tozo blanche tozo laver bayati te mais tozo saluer courage politique na ye parce que batu ya FCC baza batu moneti basala part ya franc-maçonnerie Bobby Malakate loko wane zalaka passe. Soki bomoni mutu azwi quand même courage. C'est qu'il faut to saluer yango. Biso ler bati bala balongwa kiawa. Bango ba seka biso. Biso pe il faut to seka bango. Politicien na lobby. Na minute d'ici soki bokebi te lundi. Et kozala na Facebook ite. Bozo kama ba atia solo bake. Na komi nanga
salifatiste. Le problème est ça, bongo. Baata moni que trop c'est trop. Bamelaka batu bongo te. Mais soukika na baati te. Kabila, l'IDPS viva. Viva. Kabila est en train de préparer un coup d'état constitutionnel. Combattant Sobolali. Ceux qui va salir fati coup d'état. Yebake bakoboma yo, bakoboma nga, bakoboma Kaboun, bakoboma Kabuya, bakoboma Franky Djong. Coup d'état ngozo préparé ngondenge nini. Atia Bossab, atia Natambwe Mwamba. Côté justice, akolubunda na ndenge nyoso, alukacha mutu na ye. Bako bete loko moko boye constitutionnel bako esa président yango nde biso nde na yo to sauver soki yo sauver président Kangabas le problème est ça boye nous allons informer les partis que toza na manifestation au Togosala. Les manifestations y a qu'au déboulonné. Dans quelques jours. Les problèmes est ça bongo. Tokendaka parler du peuple. Tosengaka autorisation te. Mais na butu nango. Makambo e salama akuna. Nga président Benganga. Amela champagne. Oya kendaka parler du peuple. Ami bete la mabo makasi. Kabila a planifié blocage, il y a machine, il y a l'État. Aux idées, tout, bazana ba problème. Na niveau, il y a communauté internationale. Au Tabango, la institution, il y a République. Parce que voyage à rater, il faut bacaner la Rabango Libanda. Ils ont déjà blocage. Moutema Mabe. Kabila azokanisa mabe en complicité na ba général naye au baza opérationnel na niveau ya Katanga ngana kufa kala na zelaka na pola na bangaka na nga liwa te général Pierre Numbi na général Yav bakei bakote ya Katanga babimisi batuna o basalaka bakrezer na bamine bapesi yango o babengi bachinois nayebisi bino boyebi numero nange eza international nazolala te na bapela bato ya Katanga ide na bango eza nini peuple deja na Katanga komoloba na ntango ya Kabila ezalaka boye te babengani na mboka mobimba ya batu babomina batu bazongisi makambo ya bakatakatanga bauti koboma 3 personnes à Katanga ba général à Kabila. Le président de la République tant que gardien du temple, je vais informer les partis. Le lundi de 22, toza na marche pour la kosenga président Asala Obabengi, compteur à 0, il y a une institution de la République. Na kosala travail wana. Na komba Tshisekedi na kosala yango dans tous les parlements. Soki mbalo bakolinga. Mais soki pe bakolinga te. Tokobimata 10 personnes. Balobi ke entre batumi baleto misato. Soki bozo sala nzamba za na kati na bino. Le problème ezali na minute oyo. Boye bayango très bien. Nazo continuer koloba na bino.
Dernière fois nanga kutana na Tshisekedi. Et loko yonga kanga ya munena yebisanga. Dans la vie, il ne faut jamais accepter un pouvoir cadeau. Kabila pesi biso cadeau te. Molimo Tshisekedi ndesali ke biso to soit pouvoir. Kabila lelo comme il regrettait signature. Kabila revaka comme empereur na Congo. A comme il planifié retour en force. Batu bako sauver Fati et Zabiso. Biso base. Ganga base. Tozo constaté. Ba conseiller à président. Le col a toyebi place ba outate. Bazo sala makamuneti. Tozana biso natan. Ok tozana tante. Na bango pe bakozwa marche à déboulonnage. Parce que le problème est ali. Comment bino va conseiller à président de la République? Bokoyiko tika président a kende ko signer kotia signature na makambu ya zone de libre échange. Qu'est-ce que zone de libre échange? Rwanda va signer zone de libre échange. Va comment déjà ko sala ba voiture. Ceux qui vont signer zone de libre échange, douane pour na ba pays nyonso va signer ezate. Biso ndeto bando somba ba voiture ya Rwanda. Biso industrie zate. Ata matembela chasse totiaka te. Ata misili na manzanza totiaka te. Donc biso ndeto bando consommer. Ba conseiller ba uta ba Louvain. Ce sont les mêmes conseillers. Combattez za yondo bundaka. Ceux qui fatia échoué. Toko simba maboko na mutu. Kabila, IDPS viva! Viva! Kabila qui a contacté Mbeya ya Fayoulou. Ben information na obete la bino ezao na uti ko solo la. A contacté alobi ke makambu nyonso ya zoyebisa Félix. Azomona Félix azobwa kisango. Pe Félix alingi bilongi bato akala. Ezala te. Toye ko contacter yo. Soko za d'accord. To soutenir yo na soulèvement. Fayoulou a tali degré ya ngambo ba olinga ba memisa e. Eza lokola. Makambo Pilate asala kibo. Fayoulou alobi. Pardon. Makambo anga ya sala na ngango kaka distraction. Nabola ngambu na peuple congolais. Wana Kabila. À quoi est bon mariage à FCC cash? Mariage à FCC cash. Et ça le col à mariage à Angelou na marabout. Et kotika lo simbate. Combattant. Tozo la marche. Delphin. Tozo la marche. Donc on informer ma conja partie. Les 22 à lundi. Marche. Pona koloba. Toboy komona bilongi ya batu tout. Oyo ba yiba. Oyo ba zala. Ceux qui te sali marche. Président Koloba. C'est le peuple qui dit ça. Tozo aider fatité. Donc comme il a banalise, biso tozo aider fatité. Fatia zo là. Na moment on a dit que la batum subaloba. Il est vivant. Viva. Kabila o bozomona. Net akosa le loko. Aza déjà mwa balongola minu. Toza la puissance, mais tozo yebate que toza la puissance. Fati traite avec les États-Unis sans passer par l'Occident, sans passer chez les Européens. Bobette la Fatima Bo Mata.
Moutazo Yabisangango, c'est un grand politicien. Alors, moi, j'ai des contacts avec les Américains. Mais le président Fati traite avec les États-Unis sans passer par l'Europe. Et le Konini Bozobanga, Ngana na partia Mouké, Ibino de Boana Batu, Tokangama Anabino, et le Konini Bozobanga. Et le Kokomiko Bomabiso, et Zao Babengi course na ba poste. Au Komiko Banga Gosale le Komoro Boye, pour Bagopime le poste. Est-ce que biso toza na temps ok no compte ça va CV pas marche na biso déjà za CV beta maboko pas gas tomela yango de CV maboko to bukana yango de CV batu bakomi komona nazala poli hypocrite songi entre ba combattants po na banda kosala biso tosala ka fatia yebisaka biso vous êtes là pour servir le peuple. Vous êtes là pour servir le peuple. Yo combattant au parlement de Bouozao. Ce que constaté na ligne na Silisaïde pese viva. O constaté kaka conseiller ya Fati Moko abandi kotonga biloko mo ba immeuble boya koyebisa biso bazo mérité le côté communication président zéro. Oui. Na 6 mois otosali tokoki kosala ta chaîne moko télévision ya le peuple d'abord te télévision eza na combien neti ba TV Mbemba comment ça la biso fier ce n'est même pas 500 000 $. Boza wana ba conseiller de soi-disant conseiller na yende kopesa bino makambo wana parlement debout ezalaka fanatique à mutu te biso toza fanatique ya héros national Dr Tshisekedi bobetele suma boma. Merci pour l'alléluia. Voilà, chers internautes, Mbote na Balandia Tindika Télévision. Merci déjà la fidélité, na bino pe confiance au pe sarabiso biso de la bino kaka actualité. Toza na base na fils Mkoko Bolandi déjà bilili ndenga matin na podium ndenga lobby toza na yeto ka pe impression na Elisusu. Bonjour. Ouais, bonjour Raja. Santé d'abord. Ouais, santé ça bien. Na rythme ya ba Matembele na Thompson. Tu komona okuna au lobby tellement ebelé ngo ebisa synthèse na mamnyoso lobby wana ezani. Ouais, synthèse na minute oyo ezake ba karesara dictateur te. Un dictateur ne change pas. C'est-à-dire M. Kabila na babiloko azolinga consommer Fati temps pour peuple amona kazo sala eloko te biso bazai des pes mili moi Tshisekedi de setelemi. C'est-à-dire les 22 nazo senga appel na batutu ba olandanga à travers le monde ba soutenir Tozo sala maman na marche ya koloba non aux anciennes figures corrompues, non na o babengi koumisa gouvernement. Tozo exiger gouvernement dans l'immédiat. La constitution et le bin président azana droit ya ko nommer paix ya ko révoquer. C'est ça la constitution. Les accords FCC cash et ça o babengi constitutionnalité. Donc les a sous-bassement juridique te. Yangonde makambo ezo sala maneti na bakatanga o batuna ye ya kala ole ba se transformer baniko se transformer te po baza lokola nzete ata batie na mai 100 ans ekoma ngando te ba général Yav ba général Pierre Numbi bango makambo osala kuna konyoko la peuple po ba monter o babengi mécontentement à peuple vis-à-vis à président Fati ngana za prena koma même martyr lokola bango ba bomaka bato. Donc toko sala marche wana nazo lancer appel na ba congolais tout ba kolanda ba partager mission botindela ba ndeko na mino na Congo parce que makambo ko sala na Congo toko sala marche ya déboulonnage oyo tolobi que le président doit renouveler les institutions parce que trop c'est trop bazo bloquer ba biloko wana ba
bazoya kolinga batia bato moko oyo baza ba criminel baza tambo mama na 1998 abombarda avion tambo mwamba wana bazolinga batia pe batia na boshab mutu abakamwe na sampo biso tokotikala kondima ngo te yango nde travail ebandi sikoyo ti tokoma naza na besoin ya appui na bino mpo na toyeba ndenge nini tokoorganize mama na marche oyo toobenga marche ya libération parce que motema malamu afati bakomi komona ye neti ke aza zoba me aza zoba te azotala soki biso peuple toza na maturité mpe tozolanda oyo père na biso aloba prenez-vous en charge. Voilà, merci cher internaute Boyoki. Donc, ce que bien, ce que plutôt comprendre bien, c'est un mot d'ordre au IDPS APC, au téléméli donc la candidature, il y a Alexis Tambwe Mwamba et Nakati à Sénat. Et un mot d'ordre, il y a biso ba citoyen ba combattant. Et un mot d'ordre, il y a parti T. Et un mot d'ordre, il y a ba combattant. Tant que gardien du temple n'a pas si mot d'ordre. Tu sais qu'il y a l'oba que toute initiative qui est bonne pour ton pays, on ne demande pas l'autorisation. IDPS, viva! Le peuple n'a pas combattu, on monde va vivre. Et un mot d'ordre. Autorité, il y a IDPS, et ils ont concerné l'autorité IDPS, mais tu as informé Bango. Tu as informé Bango. Ils ont concerné les Congolais, au Balingi, le gouvernement est en place. Donc, biso pour na biso, ça du premier ministre. Premier ministre, Kango binomo bopesi, beaucoup bloqué. Et ça qui nous quitté. Et ça qui nous quitté. Et ça qui nous quitté. C'est que le président de Nazabiso Toba dans la manifestation, il faut révoquer le premier ministre. A nommé premier ministre, selon Gounaye, selon sentiment naye, selon Denga Monika Kosala. Bango sko batelema, biso Toba ndasiko. Na FCC ba jeune basé belé, batanga pe ba classe. Pourquoi depuis kaka babanda so 18 ans, batambwe mwamba bamende baboshab, tambwe mwamba mende boshab, tambwe mwamba mende boshab. Et comme hymne national à Congo. Kaka bangonde bayebi makambo yangonde makambo tozolo bango nazo lancer appel pour na tout contact ezali que plus 243 85 084 65 55 oya koboya marche oyo ya soutien à président date à marche eza le 22 donc eza kalate ko umeza ko pola Kabila a préparé coup d'état constitutionnel à son pouvoir. Kabila. Donc, les 22, Tozana Obabengi marche pour notre senga Obabengi gouvernement, il y a Félix Tshisekedi. Pas gouvernement, il y a coalition. Numéro n'angeza plus 243 85 084 65 55. Nazo lancé appel na batu nyoso Obalingaka Congo. Donc, tous s'impliquer dans makambo ya marche, to banda mouvement oyo. Tieko kanga Congo ndenge ba mouvement ekangi na ba Soudan ainsi de suite. Voilà, merci Tonton Diogo. Merci beaucoup. Voilà, cher internaute, Binomo Boyoki gardien du temple ndenga solo na micro ya Tindika télévision. Alobi ba lembi bilonga kala ba jeune pe baza o baza compétent o ba okipe ko leka pe na ba fonctionne pe ba sali pe musala bien ndenge sengeli pour l'intérêt à peuple congolais. Donc après cette date ya marche boya bino nyonso bato pe balanda biso à partir ya Kinshasa kana poto te bino pe bato bolanda biso na Kinshasa bo communiquer bande ko na bino date ya marche ba ya elongo ba marcher na ba jeune na ba combattant to soutenir mokonzi ya mboka donc to boyi bilonga kala to lingi ba jeune pe basala donc boyoki déjà message ndenge garder du temple à sololi na micro Tindika merci Junior Mbuyi merci na batutu balanda biso ngana mino to kutani balasima bye.